Est-ce que vous avez qui n'a pouvoir dans le processus électoral? Nous sommes tous qui co-dirigent CENI. Non, il y a qui co-dirigent CENI. Non, il y a qui co-dirigent CENI. Ok, merci. S'il vous plaît, résultat. Est-ce que Bisso, Tokenda qui conseille le Kokuna? Publier résultat, Bisso, Tozali dans opposition. Tozali Kobetama, Tozali Konyokwama. Donc, Tozali Kozwa responsabilité à mon côté, il y a un résultat wana. Un résultat de l'élection wana n'est consacré majorité Ngambo Moko, minorité Ngambo Moko, chef de l'État Ngambo Nae. Au regard de l'article 78 de la Constitution Nabiso, chef de l'État a tellement lobby na lingina gérer sikoyo mboka. Et Sengeli Nazalana met mise sur le gouvernement et sur le Parlement pour la Kosali Saye à gérer Mboka normalement. Solution Moussous Ezala quitté à part qu'on de la coalition. À part qu'on de la coalition, choix Moussous Ezala quitté. Nous n'avons pas de contexte nini. Donc on dit qu'on a pouvoir. Continuez, président. Continuez. Est-ce que Batouana Bakioti Kamakelele a outil qu'on soit pouvoir na koki kokoti samboka na crise politique te donc na coalition. Coalition ezali nini? Coalition ezali que président de la République azali ngambo na ye majorité parlementaire ezali ya batu mususu ona ba intérêt ya mboka basangani po ba gérer mboka. Tozalaki convaincu que coalition wana elingaki ezala kaka malamu te. Toyebaki que coalition wana ba problème ekokaki kozanga te parce que soki botali na France basala pe coalition baoyo batangi histoire ya France bayebi ndenge nini grande démocratie wana ezwa ba difficulté na période ya coalition. Coalition na bamboka nyonso epesaka kaka etambolaka tendesi kasi biso toyebaki que pouvoir ya Fachi ezali pouvoir ya peuple. Tokoki ko perdre temps na biso na ba polémique te. Esengeli Fachi abanda musala rapidement. Tokonote eloko moko. Malgré que tozaki conscient que na kati ya coalition ba problème ekabaki kozanga te, mais tozalaki prudent. Tozalaki prudent. Na yango nde nazali koyebisa bino lelo. Ngai nakoki koya awa lelo oyo, nakoki koya awa te nayebisa bino ke tobomi coalition. Boyokaki chef de l'État lobby? Est-ce que boyokaki chef de l'État lobby? Kasi nalingi nayebisa bino eloko moko. Tondimi oui la coalition parce que chef Nabiso nazali wana chef de l'État. Mutu amemakamaki abundaka te. Mutu amemakamaki atumolaka mutu te. Kasi soki pe oye na désordre tokoki kotia maki wana quelque part. Yami Balé, on ne dit jamais que Batouba utilisait coalition
opposition va utiliser même majorité à Parlement pour bloquer projet de société na vision ya chef de l'État. Jamais. Botika drapeau ya INC. Botika drapeau ya INC. Pèse vivant. UDPS vivant. UDPS vivant. Viva. Viva. Toyokana malamu. Biso IDPS tozali parti politique na mboko yo. Tokokokisa bientôt là. Tokokokisa 39 ans. Bi, naza koloba boy. Soki na identifié sous mutuazo na désordre. Na kopesa ordre bamemaye babwaka ye musika. Tozokana bien. La Monique Batumba na biso tokokokisa bientôt la 39 ans. Mais boye bako na 39 ans wana jamais to calcula moto. Lutte na biso ezala noble. Lutte pour l'intérêt à peuple congolais. To bundela mboka oyo. Jamais to bunda pour un individu ou bien groupe d'individus. Jamais. Combien de fois les dictateurs, pouvoir, parti à pouvoir sur le plateau, Toboya Yango, Toloba que Biso Tokoki ko partiser na dictateur pour l'intérêt na été. Jamais to calcula Moutou. Mais erreur Batouba Sala, ezalaka ko calculer Biso. Ezalaka ya ko sous-estimer Biso. Ya soki bavandi na ba laboratoire na bango na mitu na bango ezakaka comment ko déstabiliser UDPS. Voilà. Comment ko boma UDPS. Ba ko kendeti na bamboka poto kozwa ba expert, kozwa ba politologue ya makasi komema bango awa. Ko futa bango mbongo ebele po batangisa bango lolenge nini bakoki ko boma UDPS. Kasi biso na motema na biso malamu parce que cause na biso ezali juste, cause na biso ezali noble. Jamais et au grand jamais batouana bazwa les péchés sur nous parce que tozali ensemble, tozali parti porteur d'espoir de tout un peuple. Na yango lelo le 12 novembre 2019, Nazali commettre en garde Batounyoso. Et ça, je suis clair. Nazali ko intimider Moutouté. Awa Nazali Kolobawa, c'est entre amis. Prochainement, na Koloba Boébé. Tozon Canadien. Je m'adresse plus particulièrement à ma partenaire Nabiso, il y a FCC. Tozali Nakati à coalition, nous sommes de bonne foi. Je l'ai dit clairement, nous sommes de bonne foi. Et notre bonne foi est déclarée, proclamée. Monde entier m'a dit que IDPS Azali de bonne foi. Pourquoi nous sommes de bonne foi? Bontala Nangola. Alternance politique et Salemi Nambokawana. Na parti Moko ya MPLA. Est-ce que le président honoraire Azan Angola a son exil? Bananaïm Azan Angola? Nazali Kolobaboye. Bon, bien. Chers combattants, Nazali Sorier. Nazali Kouintimider Moutouté. Soyez bani bien. Prochainement, Moukolona Koya Awa. Nakolobasu discours ote. Et ça la Malasuka, il y a pas partenaire Nabiso qu'on sous-estime Biso.
bien. Kanda. Nazali na pesi bino exemple ya Angola. Ezali na kati ya parti moko. Na parti moko bakei na congrès ba élire ba investir candidat. Les loboyo kamakambo ezali ko. Batu boni baza na prison. Batu boni bake exil. Moko na Kanda. Nazali kopesa bino exemple ya mibale. Toza na malamu. Zimbabwe. Nazali kopesa bino exemple kolobawa. Jacob Zuma azali kosamba te. Akosamba. Oyo azali président na mboka na. Azali muta parti na été. C'est pour vous dire que notre bonne foi jusqu'à ce jour est sali déclarée. Il ne faudrait pas que ma bêtise Moussousou, ma blague Moussousou ait poussé Bisso donc il ne confinait. Dans les passés. Pour ça qu'on a bien. C'est ma kamuna minute. La limite que Balobaka, Kabuna Bomaka coalition. Parce que ton condimate que un individu passe à la pouvoir. Rouleau compresseur. Le passage de Bisso, Oya Koloba affronté Bisso, Toko le Kanae. Batuna Mabutu. Nazali koyebisa sikoyo mpona kozukisa boye. Combattant ya UDPS zala prudent. Zala discipliné. Parce que ceux qui indisciplinent les gens na kati ya parti. Tokoyeba te ke nani azali kopesa mot d'ordre euti wapi tokosala eloko te. J'ai déjà compris que ba ennemi na biso balingi ba déstabiliser biso na ba faux mot d'ordre. Banda lelo date ya lelo. Ata boyoki ke esalemi ndenge nini. Tozokana bien. Boya bino nyonso epa na ngai. Boya na permanence à UDPS. Oh, c'est la mot d'ordre. Ce qui hiérarchie appartient à Pessina, nous mot d'ordre. Bokeba. Badongolo misu bazawana. Pour la co-créer, désordre à Pamba. Nasali Koe Bisabino Boye. Pour décider les lots. Kobima la coalition. Et 5 biso à 1 minute. Soki Monique, coalition Wana, et ça sous bon intérêt à peuple terre. Coalition Wana, Elingi SAP, honneur Nabiso. Elingi est mettre en cause 37 ans de lutte, Tokocha Kwa Likolo. Et puis Tokana, la Colomba et Panangakuna, Inde na eka kanenge toyawa tolobi banda lelo esili ba ministre na biso na gouvernement le bozonga limité nga moko na kati ya parlement na zongi limité ko sala siko base arrière pona ko sala nini séparer ngana bino. Donc tozali awa tolobi que tozana pouvoir on a tozali kosane la yango peuple. Mais s'il y a une bande d'aventuriers, on va monique que bakoki komando sakana, na ba jeu de mots, na koloba que non bakoki ko bloquer fachi. Toyebi si bango lobi ngana lingité donc na bien. Na lingité lobi. Batoubaye qu'on a connagé dans le fleuve Congo.
maximale. Ouais. Toyokani? Ouais. Mot d'ordre kouta et pas nangai. Ouais. Tozokana bien. Ouais. Botikala na l'alerte. Rouge. Na l'alerte. Rouge. Donc, tozeli sikoyo, oya ko provoquer biso. Ayoka. Alors en français, trop bon, trop bouillon. Ouais. Tozokana. Ouais. Mais jusque-là, Ouais. jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, tozana kati ya coalition, tozali malamu. Lusu kola lusu. Tozali malamu, tozali ko éviter banda tozali awa. Biso nde tozwi ba flèche, biso nde tozali ko subir ba makambo ebele. Tolobi mutu amemimaki abundaka te. Mais ne pas que ba pousser biso, to chamaki na se, to ba kofi. Alors, pour protéger le pouvoir de Fati et Sengeli Bozala discipliné. Alta Boyoki Kelikamwe Salemi, Boya calmement na siège na bino. Bon tout na secrétaire général. Secrétaire général a wa position à parti ezali nini. Toyokani? Boy makamba ba manipulation. Makambo Salemi tout Salemaki. Secrétaire général Angani, Azalaki Kunate. Mais, infiltré Bayakawa, Koya Kofingaye, oh Kabuya. Là, Nazali Koloba, si yo. Le CG. C'est rien de ta permanence. Votez ma pépé. Votez ma pépé. Toyokana Malamu. Avion Ekwei Musika. Ye Yangani, Azalaka pilote te, Azalaka atekaka bavion te, Azali awa ebaki même mukolo, avion dekolaki te, mais pour mon ici est pas si awa. Pourquoi? Faloba, il Faloba. Falobaka. Il Falobaka. Est-ce que combattant y a eu Bandoki? Hein? On passe sur la photo à papa. Le couteau à Mibi. Et Zali blasphème. Kabili. Wana Zali mutumbusu aza mutu na biso te. Kabili. Photo ya Tshisekedi etient pour na biso. Sacré. Ezali sacré. Tshisekedi azali sacré pour na biso. Mutu komi s'attaquer na photo ya Tshisekedi. Jamais. Donc, siège à parti Oyo. Sacré. Ezali sacré pour na combattant IDPS. Ezali ainsi qu'à toujours problème. Biso nyonso toye kosangana wa. De réfléchir comment est-ce que Tokoki peut se monter. Parce que la carte a IDPS, Moutounion Sokota Mukolonaye, Moutounion Sokota R Naye, Bakota 1980, Moussou Bakoti Lobio. Mais dès lors que tu as la carte à partir, tu commis Bissonio So, Bana famille Moko. École. Tu as bien. Et Sengeli Tosala na Bolingo.